Mbote na bino tokuta nsusu mokolo ya lelo bino bato bosepelaka na magazine na biso KNB News oyo emesana ko informer bino de manière très professionnelle à Kinshasa et l'équipe partout. Na Assemblée nationale, 5 députés nationaux bazalaki invalidé pour bakimaka plénière ya Assemblée nationale. Na Assemblée nationale, batiaki commission moko spéciale pe temporaire pour na constatuer sur baka ya ba député oyo bayaka plénière té sans justification. Commission et déposaki rapport na bango 5 députés nationaux nde bazalaki invalidé na plénière oyo ezalaki en huis clos. Ezali ba député oyo Henri Mova, Papi Nyango, Adolphe Muzito, Moulimba Limba, Marie-Ange Mouchobekwa. Pour na Marie-Ange, instruction et outaki na pouvoir en place ba invalider ye pour na ba prise de position na ye. Abengi yango règlement de compte. Quelques voix pe eselevaki na ba député ya FCC oyo balobi nyonso wana esalami na violation ya règlement d'ordre ya Assemblée nationale. Mais et pourtant na législature ya 2011 na 2018 Tangwana Obeminako azalaki président de l'Assemblée nationale, député national Félix Tshisekedi Eli Ambujimai azalaki invalidé pour azali koya pour dernière té na simple motion ya député Zakari Bababas fait. Histoire bakosa kangote. Oui. Bolanda ndenge ministre ya pete antique Auguste Kibasa Maliba a remetaki ba ordinateur ba imprimant na ba ondulaire na ba service ya l'état kuna na province ya Kasai oriental. Na souci à komona ba service ya l'état ya République démocratique du Congo ezala modernisé, ministre de la poste télécommunication nouvelle technologie de l'information pe ya communication Augustin Kibasa Maliba a profitaki na séjour na ye na ville ya Mbujimai pour na procéder mokolo ya mercredi 15 juin 2022 na remise ya ba équipement informatique na ba service ya ndenge na ndenge ya l'état ya province, mairie, société congolaise de poste et de télécommunication du Congo, division provinciale ya PTNTIC, pe na 5 communes ya chef lieu ya Kasai oriental. Bazwa ki ba ordinateur ya sika na kati ya carton, ba imprimante pe na ba onduleur po esunga bango na musala ya l'état o basala ka mokolo na mokolo. Chef ya division provinciale ya PTNTIC atondisamaki na esengo pe a remerciaki ministre Kibasa Maliba na geste oyo asalelaki bango. Alobi ezali mbala ya liboso na division provinciale ya PTNTIC bazwa équipement moko moderne pour na kosalela mosala. Ebongo na tour na ye chef régional ya SPT ye alobi équipement oyo moderne ekosunga bango po te ba améliorer qualité ya service na bango oyo basalela ka population. Ata pe maire ya ville azangaki maloba te pona ko exprimer satisfaction na ye na komona ndenge nini son excellence ministre ya PTNT Kibasa Maliba a apporté bango solution na komemela bango ebele ya ba équipement informatique oyo. Nyonso esalamaki na bâtiment ya SPT na présence ya ba autorité ya ville, ba agent ya mairie, ba agent ya commune, ya division provinciale ya PTNTIC na ba oyo ya SPT. Kitoko makasi. Ancien premier ministre Adolphe Muzito a fait sa proposition na ye pour na faire des ndenge il faut que ça la pour guerre et c'est na est de la République démocratique du Congo. Voilà un reportage oyo. Déjà depuis 2008. Donc le Congo est capable de défendre sa partie. Bolanda message ya FARDC. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect,
l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Beltesco na susi ya kosepelisa bana mboka amemeli bango spaghetti ya sika na kombo ya Roni. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti Roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni Roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti Roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti Roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti Roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni Roni na spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda parlement de vous te proposer bino mukolo lelo. Surtout ezalaki na ville soki botelemi osilisi kaka boye na hotel de ville masolo esili boye yo bokabwani olingi okotaka na sande boye babendi o monsieur yakana ayibisoke metango place botelemaki bababiti koloba nini soki omaîtrise la tâche bien te epi soki olobi bien te okolia bibutu moko ya kosakana te epi batomboli yo bakende yo vers c'est ainsi que mona bato ebele bakongole ebele balimwa bakende na destination connue par rapport à l'époque là maintenant nous sommes le pouvoir
biso toza bakongolais tozoloba lokola bakongolais tokosoutenir jusqu'à la fin FARDC eke avance ekende ezwa bokandanga erécupere bamboka nyonso wana tina ti eza boye te tokozwa yango biso toza déterminé biso bakongolais toza déterminé FARDC na biso baza déterminé. C'est pourquoi il faut tous attendre Toyoka. Ceux qui te concernent la marche pour soutenir FARDC, ils sont nous sur ton polaire en polo. On est les ordres là, nous devons compter sur ma dirigeant à Bissau. Tout le monde sur ton projet pour le Parlement debout. Tout le monde là, tu peux l'envoyer. Je soutiens FARDC, je soutiens chef de l'État à 100%. Ils sont nous sur ton télévision, sur le monde là, tu peux l'envoyer. FARDC va monter biso balandi bakolo basia c'est sûr tozobunda biso côté mais tozobunda na peuple congolais yango tozana sengo à chaque fois totelemaka awa toyaka kose distraire te awa toyaka kozaba vraie formation ta oyo baformole wana ese le cas il ne peut se vivre. Dans la formule, on essaie le cas. Je vous assure, chef de l'État, à son bout, n'a pas besoin de mon salaire à bureau. Et je confirme, FARDC, à son convaincu, prêt à convaincre, prêt à consommer. Il faut tout récupérer en haut. Le peuple congolais tombe dans le Boko Likolo. Dans le but congolais, nous sommes un vrai congolais tombe dans le Boko Likolo. Comment que je suis congolais? Comment que je suis congolais? Comment que je suis congolais? Je suis congolais de père et de mère. Je suis congolais de père et de mère. Ah! C'est ça la démocratie. Donc, Tozali Awa, pour la condition de Matouté, Tozali le président, mais vous savez, à chaque fois, hier je vous ai vu, en tout cas, nous sommes en quelle avec vous. Donc, pour que ça, c'est votre parlement. Donc, vous mettez le président pour la casse. Vous mettez pour le sacrifice de la volonté. Parce que l'idée, c'est ça, le sacrifice de la volonté. Donc, tu as le Macao, et ça, sacrifice, et puis tu tiens sous volonté. Alors, il y a une volonté ou un sacrifice, il y a un Rwanda. En tout cas, sans plus tarder, l'homme est à la ressource sur la même chaîne, sur le même plateau. Quand on a intérêt à la ville, tous les ressources oubliées, il y a bien. Pour que l'homme ressources, tous la matière, on est sécuré pour que vous travaillez. Ah, c'est bien la langue. On est dans l'information, Congolais, vous de la Gamboulou. Congolais, la DACA, ni de salami, ni de salamité. Tango, Tosso Koutana, ça sera une bonne chose. Merci. Il est bien vivant. Alors, il y a des combats, tu vois, on a la matière, il est bien vivant. Et ça, vous voyez, ça va venir de dossier au dollar. Asa Mouta, surtout quand il est bien vivant. Ça combattant de Berde. Yabe, wana mama, nabi mambu maso, nabi mambu nini, nabi fatigue monoya, ria, il te peut se vivre, il te peut se vivre. Noyo qui ne court d'appel, voilà les camouilles procès à Caméré. On a mis tout ça dans la guerre, ça va être. Il est peut être vivant, Caméré c'est là, dans 5 jours, ma Caméré c'est pas. Mais Bissot, toujours que les noms nous disent, il te peut se vivre, il te peut se vivre. Chers combattants, Monisco, calamité, il te peut se vivre. Congolais, les gens qui ont été à tout le Parlement, les gouvernements, pas Congo. Ils sont tous ce qui disent Fatinani. Nabi Fatinani qui est combattant. Et comment combattre pour le Fatinani? Il te peut se vivre. Donc, parce que FARDC, et ça va être. Ils ont regretté. Parce que les Sabino, si on dit à moi, si on dit à moi, si on dit à moi, il y a des décisions qui ont ma casse, il va comme ça, ça va être. Mais très bon combattant. Nous avons besoin de récupérer Bounaka, et il est pour le Congolais. Il est vivant. Mais il faut pour le combattant. Mais tout ça, ma petite question, réponse, c'est ce qu'il a. Il est vivant. Rwandais, maintenant, va M23, l'homme il a sorti de Télé-Misak. Là, on a noté. Quand on continue à Rwanda, quand on est en Ouganda, quand on est en Burundi, vous devez être des qui maté. Il est pas vivant. Il est pas vivant. Mais l'homme, Monisco, Nabi Moni, yo, Ozoloba, n'a pas reconnaître le président de Rwanda, le 4 Est.
IDP viva. Siko na retourna yo. Eza wete bato yo basoda mi balé oyo. FADC kanga qui est présenté en face à monde. Que kaka mazana c'est ça bana. IDP viva. Merci pour cela qui est belé à Kolanda. Magazine Nabiso et comme na suka. Ngana bino tokutani mbalasima. Kaka ndenge tolobaka ke Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino.